chaîne de la diaspora congolaise. Mbote Nabino. Congolais oye. Congolais oye. Nakosenga bino to observer une minute de silence s'il vous plaît. À quelle occasion? En mémoire de tous ceux qui sont tombés devant les balles de l'imposteur, M. Kabila. S'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, amis de EDTV, Ndenge Bozomona, Nasimbana Biso Awa, Ezali ambassade de la République démocratique du Congo, et pas Iwapi manifestation et Souki, Tobanda qui a la porte de Namir, manifestation et Kosuka Awa, manifestation à Lelo, Ezala qui n'a objectif, il y a brandir carton rouge pour dire à Kabila que mandat naye et Sili, Azali Susuna, ni légalité, ni légitimité, et que Koye Bissape Bandeko, Oye Basara l'ambassade, que Pona Bango, Pe Manda na Bango, et Sili. Et que Batu, Bautaki Bipa, Ndenge Nandenge, Bayaki, Bayeko Sangana, Awa, Pona ko passer message Wana. Lelo, Elo, Koto Sepe, Nango Mingezali, et que Nenge Mignon Seboyebi, na diaspora awa moi nungu komaki ba clivage komaki ndenge na ndenge mais lelo esengozali ya komona bandeko ya ba tendance nyonso ba se retrouver lisusu pona koloba kaka liloba moko Kabila dégage ke mandat na yo esili ya mbala oyo ekomi na suka tokozwa bongo ndeko na biso tozali na awa tokozwa bongo ndeko wa ibisa biso moi liloba par rapport ya manifestation mukolo ndeko mbote ndeko. Oui, qu'on se présentait par les Congolais, nous sommes en direct dans EDTV. Bon, naza Congolais, naza combattant, net biso tout va combattant, donc voilà. Ndeko, pour yo manifestation à Lelo et les Kindengeni. Manifestation à Lelo et l'équipe vraiment bien dans les calmes, donc unité, biso so ba Congolais, donc tout l'accent bolingo ya mboka na biso, to sangani biso nyonso ba combattant. Tout tendance confondue aux alaki awa lelo pour nalika mamboka. Nalika mamboka to soit na raté. Ba différence c'est ça mais RC ngaka non to sangana pour namboka biso tout aux alaka wana pour na kubunde tumba. Est-ce que détermination oyo vous manifestez lelo pour nabino namboka kuna na Congo, vous pensez aussi que les amis, les frères, les sœurs nabiso, ba maman, ba tata nabiso oyo bazakuna ba manifester même détermination? Nous pensons que nous manifester koleka biso parce que bango baza sur le terrain. Biso bitumbo to sali yango telemisi batutu. Ezong sina ba opposant tout n'attend. Po basila kana bango déjà. Biso diaspora to telemisi mboka. Biso ndeto manifester awa bango kuna na espoir que no ba manifester parce que peuple aza déterminé. Ezali likambo rassemblement te ni likambo Tshisekedi ni likambo soki ya Kabila ni likambo ni ezali likambo mabele. Mabele ana eza ya biso. De to senga na bandeko détermination bozana ngo kipe makambu ya ba dialogue wana te. Dialogue etali biso te. Mot d'ordre ya peuple eza que non Kabila dégage na système na ye mobimba. Donc bandeko na yebi que no ba ko telema. Eza te que ka le 19 makambo esili. Soki apikle makambo ebandi nde siko vrai combat ebandi nde siko yo ndenge bandi siko nde combat ebandi o nyonso kanya mazo sala wana ya ba grimace bango batu ba obanga et a peuple te pour peuple soki obanga arbando kima banini mais bino bo tia ba soda partout ba meeting partout bozo sala campagne ça veut dire bango batu bazo banga ba kanya bazo banga. Le 5 novembre le 19 novembre ba parvenait comme maté peuple kokay koningana te. Or il y avait des meetings qui étaient prévus. Est-ce que tu penses que à partir du 20, Kobanga au peuple azaki nango le 5 le 19 et Kolongo? Non, peuple banga quitté. Ça y va le peuple banga quitté. Ça fait stratégie ya ko lakisa mokili. Tala toni to salaka meeting ya pamba tala ndenge bangonde bazolenga. Tala ndenge batie dispositif militaire partout. Place meeting il fallait salama. Oh kangino mbila azobeta ya basi. Match bandi soki 5h 16h. Mbila azobeta système ya kraka. Kraka eza mupanzi wana de bango batu bazo banga donc ezali pe stratégie ya kolakisa mokili mobimba ke non botala même liloba ya pamba bazo pimela batu liloba ya pamba bango balobaka télé nationale bango balekaka balobaka bato opposition bako loba te peuple ya ko loba te peuple azo banga kité eza ko banga te ya ba stratégie likamunyo sezalaka na tanango na suka. Merci beaucoup Ndeko. Merci.
Et nous avons aussi une maman congolaise qui était ici avec nous. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici? Mais c'est pour soutenir mes frères et sœurs qui sont au Congo, la population congolaise, et que l'international sache ce qui se passe au Congo et qu'on dit non, ça suffit. Bah Congolais, bah lembi. Donc to lembi, bah Congolais, bah lembi souffrance et l'équi, trop, c'est trop. Mais Kabila est là, il veut toujours se maintenir au pouvoir, il ne veut pas partir. Est-ce que vous pensez qu'avec de telles manifestations, ça va pousser Kabila au départ? Manifestation ou pas manifestation, il doit partir. Il y a une constitution qui est là et il a fait ses 2 mandats comme il le souhaitait. Et là, il doit partir, c'est tout, il doit partir. La Constitution dit qu'il doit partir. Donc lundi à 23h59, c'est fini pour lui, c'est fini. Parce que c'est depuis 2011 qu'il sait qu'il doit organiser des élections pour 2016. Ce n'est pas les moyens qui manquent au Congo pour organiser des élections. Donc comme il n'a pas été en mesure de pouvoir le faire, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Un message à toutes les mamans congolaises et les mamans africaines qui vous suivent en ce moment par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine au Congo. Que les mamans, on a avec vous, soyez fortes. Et les mamans, nous on vous envoie des ondes positives. Parce que ici c'est vrai que malheureusement, plus que marcher, on ne sait pas faire, mais on est avec vous de tout cœur, on vous soutient. Boza la Bassia Makasi, parce que Boza Bassia Makasi, et si bo na nesika bo uti nandenge bo komisiko yo Boza Bassia Makasi, bola kisi biso ke Boza Bassia Makasi, parce que bo sali misala na mabe na malamu, oh ya gouvernement congolais, Boza ko bunda. Pona bana bino balia bana bino bakende classe donc biso tozo pesa bino ba courage à makasi. Merci beaucoup. Ben toza na moko ya bayembi ya mboka Congo oyo bandeko mingi bayebi aotipe ko lancer loyembo moko pona koloba ça suffit pona koloba stop na ndeko Kabila. Papa Bogis Mbote. Mbote na yo papa Richard Tempête. Papa Bogis, c'est là qu'on y memi yo na manifestation ya mukolo ya lelo. Non, il que memi nga na manifestation ya mukolo ya lelo ali non au 3e mandat na Joseph Kabila. Donc via situation iso le kanambo kana biso d'abord avant na nous biso toloba constitution. Donc maman likunzi ya mibeko ya mboka na biso et décidé que mandat na esili. Asala ki premier mandat na tricherie peuple ya bundaki totikaki. Deuxième mandat tolobaki so makile tangi ekoloba bwe mikolope ezonga kasimate kendala liboso et to komi na suka mais ya linga s'accaparer na pouvoir. Alors article 64 ezopesa pouvoir na congolais nyonso. Oyo mutinyo soto alingi ko s'accaparer na pouvoir to groupe de gens balinga kanga pouvoir na makasi toza obligé ya ko benga na bango. Donc na sens yango lelo nga na congolais bisika nyonso e ko benga nga pona ko lukamboka na seza na liberté naza obligé ya ko se présenter. Voilà outi koloba awa likambo ya article 64 mais to moni ba menace kuna na mboka ezo utaipa ya chef ya la police ya Kinshasa qui est le général Célestin Kanyama. Yo en tant que Congolais, en tant que aussi leader d'opinion, parce que bino ceux qui bolobi pe likambo landa kabino. Message ne continue de la ndeko Célestin Kanyama. Kanyama na nazo kamwate na ebike makila ya ba Congolais oyo za ko boma mikolo nyonso yango nde mutepesi oli ekomisi liboma ozoyeba te ko banda pe ko suka wapi mais ko bosa na toyebi tigre oyebi le vieux tigre général Maele ozala ki répéter ko le kayo ayebisaki Mobutu alobi na Mobutu papa tozangi makasi na nguya ya ko sécuriser yo kende oyebisa Kabila Rwandais ke tozana nguya te ya ko sécuriser yo ko bosa na tozolo ba ke bato bazana poto baza ba chômeur na kamwe yo
mais tant que bake bato baza na poto ba chômeur mais banana ko pesa bato baza kuna na Kinshasa misala to ndima yo bato bana Kinshasa bana misala te ata mutu aza licencié il faut tumba dendo na kwa il faut tumantaba na kwa il faut texa makasu akatra ba boudet na ba sachet donc eza pas pe mawa donc tant que finga ba Congolo tant que qui toyebi ke bokoma ba Rwandais bo texa nationalité bokoma ba Rwandais pas de problème mais yeba ke peuple a déterminé de loin ou de près toko déraciner bino donc on a pouvoir te banana ko pesa misala na Congo kuna na Kinshasa bo pesa batu misala polo bake awasi to katisi Jourdain bo kati Jourdain te bo komisi Congo Égypte bo komisi ba Congolais ba esclave na kati mboka na bango moko jamais to ko céder message na biso ya libwe peuple congolais azali susu peuple azala quitté ba 20 ans passé ko banga ezatu za génération mususu rupture c'est salami donc ezate kaka to mona o mutazo diriger mboka o Bemba o Kamitatu o Mokonda Bonza o nani oyo Songolo Pakala il faut battre mususu pe ba diriger mboka donc na mboka na mutamayele ka kengo adondo na mboka na ka mutamayele kaka mokolo wa mpombo boye ba ke peuple azo déraciner bino donc pasi ya congolais azali ko kangane maboko ada na poto a vivre kana e pasi ya poto e kokana ya Kinshasa te mais ba congolais bazo sala pour ba libérer bande ko na bango mona wapi muto aza licencié aza gradué mais il faut tumba dendo na quoi, il faut tumba ntaba na quoi, il faut comme quoi faire. Ça n'existe pas. Yo kanyama, makila ba congolais pe commission liboma, toko kangayo. Yo le qui général Maël était, o le qui baramoto te kobo sana te tuna histoire à Congo. Mobutu, ba mobutiste lo baza na pototi. Beaucoup de mobutistes baza lelo awa. Ba koma lelo pe na poto ba Sankara koloba na ba TV. Oh biso boye. Eza comme ka Kalev Mutong. To lobby Thomas Lowaka aye pe na pota komi ko pesa leçon opposition ne ba mobutiste msu lo ba pesa ba leçon opposition ke biso to moni stratégie boy mais tant peuple a telemela bango ke bokende botika mboka na malembe bango ba lobaki ke bango ba yebi Congo koleka batnyo surtout Congo za royaume to boy président sa vie to boy mutumo lobake ya côté mais yo telemela Congo mobimba Kanyama toko la kisayo congolais azo banga za te congolais de loin ou de près bolongo la kobanga. Merci beaucoup Congolais de loin ou de près bolongo la kobanga nakanisi tokozwa ndeko Bogis na émission moko spéciale poto meka ko décortiquer nzembo oyo ayembi pona tina ya pasi oyo ezali koleka na kati ya Congo na kangaki liloba moko na kati ya nzembo wana alobi boye Kabila mabenini oyo sali nanu te ozolinga isusu ko sale pa ya ba Congolais. En tout cas, merci mingi toko décortiquer eloko wana na kati ya plateau na biso to meka ko sola nzembo wana phrase par phrase, ligne par ligne, thème par thème. En tout cas, merci beaucoup. Troisième mandat ozoluka nini troisième mandat ozoluka nini Kabila mabenini etikali nanu osali te kende tolembi kende Kabila dégage. Merci beaucoup Borozwa Bango na plateau to décortiquer nzembo wana malamu. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Alors pour une fois brandissons encore le carton rouge. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Carton rouge. Dégage. Kabila, dégage. Kabila, dégage. Carton rouge. Lobby Kabila, le 19. Merci, merci. Nakobanda et Liboso, vous remerciez tous. Je vais remercier tout le monde pour avoir accepté et surtout vous être mobilisés pour cet événement important. C'est quoi l'événement aujourd'hui? Comme vous le savez, nous avons brandi le carton rouge. Oui. Mais nous allons aujourd'hui destituer M. Kabila devant l'ambassade du Congo. Oui. Parce que son mandat, son deuxième mandat dernier est arrivé à échéance des 19. Oui. À partir du 21 minutes, Kabila n'est plus président du Congo. Voilà pourquoi nous allons
devant l'ambassade pour destituer officiellement M. Kabila. Alors, aujourd'hui c'est le début des manifestations, s'il vous plaît. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Nous commençons aujourd'hui et nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons entendre que Kabila a quitté le Congo. Le 19 lundi, nous serons ici devant l'ambassade pour un sit-in à partir de 13h. Mardi également. Mardi le 20, nous considérons que Kabila ne sera plus président du Congo et que cette ambassade, ce ne sera plus l'ambassade représentée par les agents de Kabila. Le 20 mardi, à 13h, nous recoutons porte de Namur. On commence à porte de Namur. Donc de la porte de Namur, on vient à l'ambassade. Le mardi, à 13h, devant l'ambassade, pour faire quoi? Pour signifier à ceux qui sont là, qui sont devenus des chômeurs et des légitimes. Tous illégitimes. Mes chers amis, nous ne devons pas nous fatiguer. À partir du 20, on donnera la suite des événements, des actions si Kabila ne quitte pas le Congo. Encore une fois, merci à vous tous. Je vais passer le micro à celui qui va faire passer la suite du message en lingala. Bandeko, bopusana boyoka message en boka. Bandeko baza pembeni. C'est bon. Tolobi boye. Oyo ezali début ya action. Okoti na processus révolutionnaire. Oyo komema biso tina chute ya Kabila. À partir ya lundi 19, tozali kodestituer ba agent na ye nyonso basali awa. Et symboliquement tokonome ambassadeur ya diaspora. Solobi lisusu boye na bandeli lundi 19 tokodestituer ba agent ya Kabila tokonome symboliquement ambassadeur akouta na diaspora. Bapesi biso autorisation mpona le 20. Donc soki toye lundi bandeko na biso baza na baeglise bosenga bapasteur soki bakoki koyebisa peuple na nzambe barejoindre mouvement oyo mpona cause oyo ezali mpe cause ya juste. Donc ezali cause ya noble tout bituma oyo tozobunda nzambe azali na biso. Le 20 mardi tokosangana lisusu mpona koloba toujours Kabila dégage et tozali koespere kazali kokende le 19 na pokwa. Bandeko, bobenga ba famille na Kisasa, botinda ba SMS, babanga te, babimba, bobenga na Kabila. Bandeko nyonso boyawa, tosengi bino merci, bo excusez biso pour na moins incident le cas qui tout à l'heure, et c'est que ba troisième LS des angakate, mais merci ndenge boye, sécurité zala qui très bien, mutoza agressé te, tosonga biso nyonso na kimia na nzambe. Et si quand on utaki, les moutounyonso, tosengi a observé semaine oyo et c'est la semaine il y a méditation. Parce que makambo tozali kosala bandeko, c'est makambo papa mbate. Milimo ya bato zo kufa, makile zo tanga. Kabila za ko bomba tongo pourquoi. Donc on a un esprit à méditation, en même temps on a un esprit à lutte. Donc se retrouver lundi à Bruxelles. À partir de 13h. Donc on est la Kimia, la porte de Namur, à l'ambassade pour Kosala, à partir de 13h lundi. Bon, on est content, on a une manifestation à l'élo Leki. Peuple congolais est ébélé. Tolongo est là-bas, clivage surtout. Tolongo est l'élo est là pour le Congo. Donc je suis très content. Et ça, premier jour. Début à processus, donc ma solo est carré.
Merci beaucoup à ma maman. Merci beaucoup à ma maman. Exact, que notre bisabatu que le lundi, tous préparés pour la destituer Kabila. Comme Bango Basali kuna na Congo, Basali na Bango logo mogote et logo simbité, négociation de toutes les façons, to banda zelangote. To ebaki ke but ya rassemblement et zala ki ba lexa Kabila R tito comme dans les 19. Et les Bango ba opesa meeting, biso pe tozo décider que non lundi oyo batubaya ebele tozo zwambo kana biso Kabila doit partir. Voilà. Les Congolais sont le 19 septembre. Kabila a silisaki légitime naye. L'égalité naye est aussi le 19 décembre. Donc, on a le droit de manifester. On a le droit de récupérer mboka na yo. Il y a tellement de morts, il y a tellement la souffrance dans le Congo que nous sommes Congolais, je ne pense pas que ma solo et les Gagabouy. Il y a d'autres 5 Congolais qui sont tout. Au Azana Congo, Marabanga et Zalate, force comme à côté na yo. La Mouka, to benga na Kabila. Voilà ce que nous avons dit. Ingeta, courage, on est ensemble. Merci Rich Tempête TV. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci chers téléspectateurs, merci de la fidélité de la vidéo dans EDTV. Botika la branché, beaucoup de informations minute par minute en direct de Kinshasa. Et merci beaucoup à Arsène Bouanga, Oyo, Asimbi, Bilili, Mikolo, Nakati, EDTV, Bozomona, Nyonso Kitoko, et Zanakati Mabokonae. Merci Arsène. Merci.